ata bosali 500 millions tako beta ka gauche ozala ka gauche so na musique nga siko eloko na mituna ba millions ya ndeko na biso Robino Mundivu na Congo c'est comme si ba artiste ezo so bango te ba neti mibale kaka neti fali na Koffi Olomide c'est comme si orchestre nyonso na Congo lingi oyoka kutu lisolo ya ba nombre de vite. S'il vous plaît, abonnez-vous. Babangi de F victime logo les aya de King ya fali poupa ka étranger nda organiser makamba voilà donc logo ba mona bongo ba moni que Fabregas mbia kangola timba tongo aibi sa bango derrière la paix plus puissant que la guerre. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ibrator nandeko na biso bina filé mais kuneza poto ba na bino ba osala biloko ya soni bina filé na ebité soki porte-monnaie magique ndeye bato abengaka azwi ba musicien nyonso ya Ibrator akomboli ndako da ezo sala bino plaisir hein? Non bina filé az élève du maître. S'il vous plaît, abonnez-vous. Monsieur congolais à part Fabregas na habité pour bayebi que est victime eza fali pour yango babanga ko kepe. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a conduit, au monde quel bien là. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc malambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Merci beaucoup bana Congo bandeko tu bolanda biso partout à travers le monde. Tobi que sangwa mawa vraiment tambolaki internet mobimba tolandaki na ba page en tout cas bana poto Fabregas maestro Metinoir akufelaki père Aleki père Akulutu bolimbisanga vraiment esalaki biso pasi artiste na biso o asungaka mboka azui matanga en tout cas tozalaki obligé ya koluka ba membre bureau ya koluka communicateur ya orchestre to solola masolo ngwezo kende ndenge nini tolbaki tokosola na Gina PMF expliquer biso matanga ngwezo dérouler ndenge nini tomonaki awa na moment pe ba confinement otoza nango ndeko na biso Fabregas maestro ayokaki appel à Fali apesaki 2000 € na ye na compte ya contribution pona kosunga petit peuple o bazo souffrir tomoni polémique na réseaux sociaux Fabregas akoki kopesa 2000 te c'est que Fabregas azampi à cœur tout ça et pesi pena makelele ya grave kaka na kati ya ba polémique yango lisusu tomoni ba nombre de vies ndeko na biso Robino Mundivu azo tout atolo na 12 millions de vies alobi musicien soko oksana no ata 10 millions de vies te oza artiste te po ya ba sala sélection ya ba artiste ba kendo représenter mboka libanda moi ba bengi so ezate total na ba nombre de vies pe ndeko na biso Fabregas tozomona ata 6 millions de vies te to éviter Fabregas lelo soki ba lobi ba sélectionner équipe nationale Fabregas na musique nyonso abeta na Congo likola kozanga 6 ata 12 millions de vies. Donc Fabregas va sélectionner en tout cas tu es à tout solo là. Gina PMF bonjour. Bonjour Ken Piano. Mes condoléances d'abord. Ouais merci Talara yo depuis où ta potono to kutana te. Ouais non to kutani te. Mais la moni moi image mo bodo. Niki lango sala boy po lèvre soki mo ndambu. Voilà. Au moins avec moi mabundi. Donc ça va pena Ken Piana. Et puis premier message les gens ya ko lancer bobi que tous en temps confinement nan pardon. Tous en temps ya confinement coronavirus. Donc ba malade oyo to kanate biso banda to botama. Voilà. Na ba Congo oyo na to kutana biloko. Na kango pete. Na to kutana ngote to ke da ba 30 ans ba mboka oyo. Mais ça na ba bola na biso. Ba malade ya boy na comme la bisoté. Yango moni na RDC Congo RDC les a pays moro béni. Voilà.
omoni te mais pays moko béni yango moni to sambela trop ba malade belé et ya kame ekotaka na capitale te donc biso to na capitale ya Kinshasa to senga na nzambe Jehova o protéger biso malade wana vraiment ekoka kokoma awa te parce que so ekomeli biso awa toza vraiment na ba kisi banini bo plutôt minene banini oyo ko traiter biso te na bolingo tozala na mboka oyo to kufebele donc biologie la masuba no atongo meli wana nyoso yaka batu bande ba loba mais pona ngai na osenga na nzambe a épargner malade wana eza vraiment musika na biso ekoma na mboka na biso te parce que tozo vivre na kokoso oyo bika ken makambu tout ekangami makambu tout bloqué ça dit so za voiture te comment attaquer piano mais ça va quand même non mon appelle que musala no efuti yo quoi musala no efuti yo ça va yo luka jina pemef tina fief jina pemef na ebike obeti lisola bien mais boni matanga na bino siko to ebike président na kufela ipera kulutu ouais ba première salutation na bana tu ya mikili o bazolanda biso na YouTube na yo et puis bonjour na patron na Kedjiti Kirios Kuzarachi Messé de trop maestro Fabro na pesi ba mbote belé ainsi que sa femme maman Terry Aline au 12e dan et puis bébé Jay-Z bébé Brian Bastard bana star baba star non baba star poto mona bangwa na cible mise en jour c'est deux autres teka Mathilde lelo na ndenga ba blague en tout cas Fabregas maestro azoteka na YouTube azoteka pe ba CD normal eza ba artiste msusu pour monner na magasin place bateka CD za passe ya en tout cas mozolo bango chance que mozolo bango matanga zole kabia na profiter na présenter vraiment ba sincère condoléances na ngai na famille Mbuyulu Mobimba au nom des villageois et des villageoises ainsi que ba membre bureau nyonso ya ville nous va te présenter vraiment ba sincère condoléances na famille Mbuyulu wana tout la papa Théo tout le monde maman Lisa CG Yves Mbuyulu ya que ça de connaît papa S ya Ornella ya mami mon maestro donc te présenter vraiment ba condoléances na famille on a ba to père de père à Kulutu donc to père de père à Kulutu na sir dès robima vendredi oyo ndeka makambo komi so yango za na Kinshasa ouais eza bon na kin awa précisément eza na mabanga na nini na morga mabanga na yolo to longwa yolo après toke na Saint-Théo to vani mo mke na église ba prier après toke direction ba mo lo ba prier les bembete hein te ya biso ezana nka bongo eleka na zai cadre na be wana sango nda prier lang sango pa so banga corona peut-être am susu ba bika système onde to salango eleka après to leki nango timba moko na nécropole ba enterrer kuna nécropole donc vendredi ba olinga to l'ensemble to za l'ensemble to za na bongo vendredi oyo to ke la papa Claude na biso Mbuyulu quoi OK na momaka ya mawa oyo tomoni ndeko na biso fali pupa alansaki message ya ba o toza nango to koko sauter vraiment na koko sauter na ninga mawa pena obi ke poto pe uti ko lela ser na nga mimi chike va uto kufela oya yendeko oya pena ndeko famille sœur donc baba wana baba sœur ba sala biso donc Maloris la congolaise paix à son âme utakotika biso pe bakunda ke kana mode ba confinement oyo paix à son âme na yebi ke baba zilengi ba olela ba Lorette compressor ba feza RDC donc bozaka courage ba Momo Stemai ba Brandon Avatar donc courage na bino kaka sera ke atiki biso mais to ensemble mais na Afrika pe na Congo to kufela masa na biso jeune pato boye bien masa so jeune pato to kende donc père à leur âme donc ba nyoso bazo kufa biso ba tozo tikala to fongola mitema to jeune pato ana na ki ba boakele mbaso ouais garçon ba artiste et musicien. Bon, on a vraiment tes places. On a qui n'a pas bimbaza bimana moi c'est artiste moi ayebani kombo to tanga kombo te. Na wana pena ndenga mabete na ebite sona boakele mbaso wana makufa na mbaso. Donc akepe mana kimia quoi. OK, merci. Alors tolanda ki message ya ndeko na biso fali alansaki bato bana mwa ba moyen basunga bao baza faible to monaki Fabregas amekaki kocha mwa un pas. Na habite jina PMF. Et ça là qui on donne une air au moni, fallait lancer message. Après ton moni pe Fabregas a tiré un pas 2000 € pesa et belé, je n'ai pas meuf. Bon, au moni le boko pesaka.
et moto apesa eloko yaka ko betela ngotango te. Donc babi loboko ekaba pesa bakata ngote. Donc ça dire au moi muke o emonanaki parce que soto bi lelo total na organisation. To tapena ke lelo pena ONG moko ezala F victime. Voilà. Donc aza le king par exemple Sofali pour pas le king. A moto annonçaki pour aider peuple congolais na confinement au yazaki mutali boso annonçaki yango tellement biso to na ONG to na ONGT mais soit like frère na biso congolais. Voilà. Et puis grand abisso congolais a eu une initiative à Bongo. Voilà. Pourquoi pas mukio na zanango na contribuer pour ça la paix bien et aider le peuple congolais. Je n'appelle mes frères et botika polémique na simali solango tout le monde ba musicien belé ba lobby en tout cas Fabregas o ba ebeli Fabregas maestro na ba capacité ba niveau ba ebeli akoka ko pesa mbongo muke neti 2000 € te na habité sala ki onde ni Rolanda ba polémique surtout na bémission que na Fabregas a pesa mbongo moko muke tout ça akoka pesa mbongo ya niveau wana te. Donc à part Fabregas na ba musicien congolais pour mon ka to lingana te. À part Fabregas na ba musicien congolais na mona ta morotin. Dans la mission congolais à part Fabregas na habité pour ba yebi que est victime ça fali pour yango ba banga ko kepesa ba lobi ba boy ko ya pour Fabregas a pesi muke et ça la polémique er bango ba ya pesa ba 10 000 na ba 50 000 oyo zanango eza aide oyo zanango donc ça dit ba bangi de F victime loko les ya de king ya fali pour ba étranger nda organiser ma voilà donc loko ba mona bongo ba moni que Fabregas mbia kangola timba tongo ayebi ça bango derrière la paix plus puissant que la guerre tango bana mamba pardon ba loba mboga tambo subongo te ken yo na mona go uti poto yo lobi na tiki polémique pourquoi otalage makambo nde komo kende ba 2020 bo ba coronavirus na loba kama baba tu ko ya na nzala kufi pamba ba maestro otalage peuple congolais frère na biso congolais a sala initiative na ye o batonyo subayebi donc so na okeno pesa quelque chose pour pesa quelque chose et puis ye moko de king andimi bongo squata bino boy na bino en tout cas na bien quel piano 2000 obi ke 2000 € lelo na Congo batu basaba ba commerce ba kenda be ba poto ba ya batonga ba palais. Moza a raison. Ngape na ko ajouter ka bande ko ba Holanda biso na poto 2000 € na ndenge ya dollar 2000 € na ndenge ya dollar ezaneti ba 2300 $ ou à 2400 $. Ce qui totalisa ya loso moko ezana 20 $. Ce que bo calculer 20 $. Zoasko 2000 € to tiango na ndenga dollar pesi ba 2400 2500. Donc inakolo ba Fabregas a pesi neti 120 sacs ya loso. So yo pesi eloko te ozoganga ono Fabregas a pesi mbongo muke mais yo pesi combien? O pesi combien? Lelo tout le monde a luka la paix. Tomoni pe bandeko na biso ebele o batiaki minoko wana tout ça ki bango ba ko pesa ba pesi eloko te mais moi conseil pe fezala te conseil zali boye donc biso to ba congolais congolais donc photos en bomoko photos à la uni photos à unité yango mona musique na biso lelo moi mkazo mankene mkolo bat ba mona normal par rapport à nini initiation ezate bona organisation mon côté photos à qui uni ba makambo ba buzo be le kavumate oso comprendre donc lelo to tika ba dato loba mo trop tika ba polémique a pas pamba wana ba bloko a pamba so Fabregas a pesi 2000 yo so za 4000 ya kana so za 6000 yo nango union fait la force fallait qu'il a besoin organisation na yo wana F victime ba na besoin wana ba congolais ba sangala ba za lebele je no bi ke bazala nango pété ba boyo ya nango pa fali to mona pe ba don't ezala ki ndete to tika chance yo monde yo moko za ba question na ba réponse donc on mona vraiment lo batenga zaka ke to za la bomoko to poussa ma musique na biso ya Congo ke liboso parce que au moins tant que toi diviser yango zo mona ça mais to ta ba rejoindre na bango Fabro kala te alors comment la ba rejoindre maestro comme ara mulongo to moni pende kon les guides yende mutu a très donc ya lo baike ngana yena ngai na bi pardon batu balobi yuma batu tout lelo à la kelele tala quel piano to ke no mamba polémique to ke na ba vérité voilà obi ke Fabregas alongwa wenge Fabregas alongwa wenge ngana oleka TV batu balobi Fabregas c'est lo te na mboko oui aya mbani ko mba ba comédie wana mais tanga bimisa premier album na Amour
oyi bato bachange maloba Voilà. ekoma te azobina te ayembine bien achange yembeli ye mais lelo boye ntango ya mado eyaki lelo boye bato bakoma succès fou fa yaka prese aya akuta pena ve na biso dicap akuta zela tuyokendaka nga mpe naluka ya mado wana générique yana esala combien de vie naluka te esala bien esala pena bien ken est ce que obike lelo bato bamo osombala bango bavie te tokende na peut-être ya bino sikoso eza na bavie ebele tobenga oyo asomba nayebisa yo musique ya Congo so ezalaki benaki bavie oyo tosalaka eza bavie normale nde babengisaka oyo mosusu na babiti award nde babengisaka omoni bafestival tout elekaka na baétranger oyo États-Unis oyo wapi so batalaka bavie nde babengisaka bamission wana mpona bavie mpona mona kolobela ya madotro yango siko naluka natala esala combien de vie tala eza problème te tala ya problème te mais na peme c'est comme si ozalaki na raison ya koboya nakota natala banombre de vie mpo oyebi ke banombre de vie oyo Robino Mundibu apesi bato devoir yango ezomelisa baartiste nyonso pema nani Robino Mundibu ba 12 millions na ye wana ate olobi nga abimisa générique beta danger mais 12 millions Robino wana ezomelisa bato pema na bayaya bakoka te eya loko ozocompare moto asalaka bamusicien na musicien eya loko ozocompare lipa na boulangerie po tomoni awa ya mado esala 4 millions 300 eza mpe ebele mais yo moko na mipesa no baréponse ya makambo na oloba no wana donc fo oyebaka kosala bacomparaison ozo comprendre mutu asala mutu oyo asala bamusicien asalaka bamusicien bayebanaka ozo compare na musicien uto compare lipa wana olingi oloba nini mais qu'est-ce que je explique yo ti yo moka ozoloba o ba 12 millions ba 5 ata bo sali 500 millions ta ko beta ka gauche ozala ka gauche so na musique nga siko eloko na mituna ba millions ya ndeko na biso Robino Mundibu na Congo c'est comme si ba artiste ezo so bango te ba neti mibale kaka neti fali na Koffi Olomide c'est comme si orchestre nyonso na Congo lingi yoka kutu solo ya ba nombre de vite et abe prompté à sora salon ya mabeta et la musique ya Congo ke liboso keno moni ba biso boso lobby boy waka suspension ta président soit en Europe mais il faut pas koyeba kango pe loko mo boy côté ana na côté liote mais tezela côté ana na côté liote tezela côté ana na côté ndeko ya Congo tala agence ya sur paya rapide pour na transfert ya mbongo paya bakoli na ba lettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomoxi agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940 awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune Gombe référence avenue de la science to pe okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909 bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo si 17h awa na agence PTAM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTAM LTD bazana mufoko ya masolotu dit amen c'est naturel soin yote ya omoni eloko eboma bino bozanga pe ba argument ya opesa ndeko na biso Robino Mundibu il faut kopesa pe ba argument omoni ya mado esali déjà ba 3 ans passé non
Et ça, il y a 3 ans passés. Donc, bino nde boza boye, bokoki ça déjà ba millions d'internet avant. Avant, il y a ba millions ezara na internet na ba clip. Bino nde bosala ba millions. Mais loko ya zobo mabino ezara avancement ya 11e siècle. Pour ça ba lobi ba juger kozalaka ke nani aleki na ba nombre de vie. Ya dembelaka na moi 12 millions et kosi pe moi 13 millions. Et ça problème c'est la musique à Congo qui est en avant. Et à tel que ça au sali 50 millions ou 100 millions de vies, le roi papa mbasala ngote le qui est. Et à tel que le roi yo sali, il y a on a zo bisolo moi que qu'on compare jamais muto à sala ba musicien na musicien. Nani asala ba musicien, nani aza musicien. Mais yo mo zo mona lelo so to fa. Wana lingo ko sanga siko na polémique ya Ibrator nande ko na biso bina filé. Mais kuna za poto ba na bino ba osala biloko ya soni. Bina filé na ebite soki porte-monnaie magique ndeyo bato abengaka e. Azwi ba musicien nyonso ya Ibrator akomboli ndako. Dans ça a bien plaisir hein. Non, bina fila za élève du maître. Bina fila élève du maître puis so le lozo le kana baro so kepe na mwana baba oka. Bongo Ibrator. Yebo piano. Non, Ibrator to ka epe na nzembo. O yemba le tete na. Nzembo le tete na zo yeba na. Aussi ça comme on Ibrator en piano non? Ya beta mingi nde musique à papa chéri. Mais côté la talent on de kona biso Ibrator azanango na talent de kona biso ndeko na biso bina filé bango tout baza ba artiste à talent mais peut-être Ibrator on peut-être on a chance mais bango nyoso ba na bino bozara au milieu du village te babinda ko ovanda na mte moyebe sika ma etanga ezate mais so ovanda ndako na biki ndako mai na biso ndako na biso ma etanga sika boy ozana mo ba réserve donc tango bimi so ko yebe siko utite ndeni oyebe siko sokeni. Donc, bonne chance à l'élève du maître. Il est temps bimi à reconnaître papa. Voilà. Tant que bimi nao, un tara comme c'est Jean-Pierre, ma voisine là. Dans binonde yozo appuyer na yo ndeko na yo bina filé par rapport ya Ibrator ndenga mi komisa kombo Ibrator piano. Oh, mais ça clair. Mutalo élève du maître. Mutalo élève du maître. Donc moi na maître, élève du maître. Soit un peu reconnaissant bien affilé donc on a passé ma félicitation à l'album Nautako Bimisa et puis qui est toujours liboso biso toza na pour la musique ezo betande zo yokana. OK. Voilà. Est-ce que ça la va bien ou tu pas papa mon boya la question na mokili après premier disque OK yembela papa na nzembo mabe ezalaka parmi ba souvenir ya bien kotikala na mutema mutu ou bien ezalaka ba souvenir ya mabe o même papa na bosana te. Wana kuta yaka question réponse à mo ken piano. Oyoke batebele ba mona biso boye. Ba bi yondo abo amona zaka ba baswe. Voilà. Donc yo tango bimi ozu caméra no boye. Obo ya vena ozapi. Et ça lende. Et ça le mabe nan pe na boya ete. Donc le roi no boye te zo mo te okeka toujours liboso. Lelo vena opezo sepela. Ken na poto to kuta beaucoup tena. Tenga zana ti pa chote lelo andimi vie lobia fingie. Tenga na na sala acte wana te ya finga vie. Wana pena na na sala ngote. Ken piana mono eba ke sika utite ebe sika okendete donc soko ebi la so utite eba sika et puis ba polémique vraiment nzembo ana Ibrator abetaka kanyaka ne swaka bino kanyaka bomisa Jésus donc et swaka bino fort babilo moyo lo ba ezaka ya yo moko eken kolinga te ba pesa nga suspension ya lo ba pamba non ezanzembo mabeo batu basepela nango pete ezaka ndenge baseri moto yoka nzembo vie jaloux o etika wera na shoki na mutema ti lelo ezaka ndafa bugaz na papa ne wera bazu ba même shokit yozo lingaka ndena loba na yozo suspension pamba mais so total pe muto yo boya kolobela e wana malgré kenda gafa tout ça mais aza muto azala ko pesa pe okese banzembo ya bien netini banzembo ebele babi yenda zala compositeur netika nzembo nini premier album babi sur 100% banzembo ya pesa ba 80%. Si ebi premier album lobi titre nzembo ndeti nzembo ezala nzembo na nzembo soko banda opesa ba nzembo tango OK sala yo moko mais mi ba nzembo lo banda opesa mi yembela ngoti et ça peut succès yo banda opesa ba nzembo mi yembeli ngote et ça peut succès moko te siko ken omoni to comme na ba 2020 lelo toye ba qui fait quoi
donc nde to biso moto ko mo ke longola benake o akami c'était o azane danseur voilà tala Ken Piana obi opaganda star pa betongot otala nabi pourquoi lobi bongo ils ont expliqué obi opaganda star c'est là ce qu'on a expliqué yo et banzembo nyonso bimana mokili nzembo leka nzembo wana banombo de vieux alakate mais kolo nango pe ayebana kate siko na yebi sosko obi ke kolo nango ayebana pe te et sila nango pe obi mais sala banombo de vie oyo depuis internet e banda muta sala banombo de vie wana pe azati on a expliqué yo est-ce que moi ko nango leka boya ba o na emsu na pays na bango aboya ba o ba banda libosone te atikala oboya te mais na 21e siècle unité de mesure ezala banombo de vie pe monde est changé. Bon, monde malgré monde évolué, dans le monde changé, mais faut pas qu'on y ait bas. Faut pas qu'on y ait bas. Mon il est le temps au propaganda star wane bimaka. Mahama ba vu au pays à la télé. Les lo personnes les peut battre pas personne peut chance. Yo ko va na no pe nie ba tu pe ba mo lobelo. Propaganda star na sala ba millions te ya sala ba milliards de vies. Alors ba te lelo. Voilà. Alors ba pe te na ebite mususu. Dans bamboka la bango kuna ba grand na e o ba banda liboso na e uto ya yaka alobaka liboso na bango alobate atikala ko lobate d'ailleurs au senga ndeko na biso Robino mbala sima loba biloko wana te bon yenda ko yeba ye ameli sabino nde pe mande na ba nombre de vie et ape prompte yende ka mto yebati po okozano babini joueur alikomora sarate mon biso ba les musique na biso otobeta lelo esenga obeta rumba obeta pe générique okobeta no générique ça no même 10 milliards voilà. Tant que obeta rumba te ozalaka papa mais erozolo bolobi musique esengo za joueur à makolomi balé okobeta rumba te ozaka zéro tozomona ka bato pe baboyi rumba wana o ba beta na bango musique ya marque ya générique kaka bango nde bazolelisa mikolo na banombre de vie ozwinde kona biso Robino ozwinde kona biso Innocent kaka bana wana mibale kaka bango kaka o bino bolo baba ebi rumba te bango wana ka nde bakangi banombre de vie klebo wa c'est que tolo ba évolution ya musique c'est mieux bato babeta na bango ka genre ya musique ya générique Ken Piana ngana ko ebisoka nazo banga ko loba na banga suspension na banga suspension ta ce connaît eroso na gi suspendi na o na sa te mission na tebo ba trésor ya ba trésor c'est la ngambo ya zana leader wa contrôler ko makasi donc nda bo soto si c'est mission tango zo bwakela ngango ye kuto ya mso zo benga nga déjà sala ina ken na mona ngo déjà donc ba biso boye o mona ka teke sina ça de con papa kabelanga bilamba le même jour na kota Belgique yele pena pambolanga na kitiboye ken zelanga na melana ontenga na kena parler na zelo ba plan elanga pe ba plan pena solo papa papa solution papa bio ya Christian de Cornes na pese ba mbote na présenter pe ba condoléances na yebi ke ba trésor ya ba boss na pese ba mbote belé ba enakitata usine vivante na pese ba mbote belé boss Bruno Lubika mbongo propre mbongo propre na pese ba mbote belé David Lutete Gaucho loboko elesa bakata rangote David Lutete na pese ba mbote belé place Olanda ngai na yebi ke ba Jerry Makabi na États-Unis ba Ervin Luyeye ba Nolisa Kusakwel na kati ya Paris ba Olanda ngai échappé Noël échappé na peso pe bambote belé na bi ke bose belé ba laboratoire Niati ba Ange Nyangasa ba LG Louis Nyangasa na peso bino bambote belé biato bozo soutenir nga Nicole Côté Nick Love Nicole Côté na peso bambote belé Kadimba vous grande dame na peso pe bambote belé place Ozali Matinzobe Matinzobe éclairage na peso bambote belé Ken Piana o comprendre no makambo esila nango tango esila yo comprendre nango pe sabiso raison omoni ba biso to zaki munoko fort ole ba makambo yebate mais emsu lelo comme pena que so fingi we bakangi yo o sengi pardon voilà otiki en tout cas na pesi mbote na Yannick Timanga mwana Anvers ba joyeux anniversaire na Yannick Timanga ya Miriam Miwete yo yebi alors je n'appelle même photocopi na biso na suka c'est Apolli Lumumba RDC monte alandi biso Adel Djoko baku danger vieux Luzo Mbata batu boza vraiment ebele to lobaki lelo to sala émission mo mukuse bobi ke
Fabregas aza matanga moi to ça l'émission moulai vraiment exacté je n'a pas mef na habité ba programme na bino ezande ni après confinement bozana ba événement bozo préparer na avril est-ce que Maïs soit préparé ba sortir ba clip mususu pour album eza pena cible mise en jour eza pena ba titre belé mais eza na ba titre msuna to moni ba clip na ngote. Si ouais merci beaucoup Ken Piana toujours polémique veut la Zak l'honorable Zakari Baba Swe otigela biso ka tige boy hein to so li ngo bena sans retoquisa donc merci Ken Piana merci na yo faut kolonga la ba polémique essaie le monter nya so ka musique ya Congo voilà nya so ka musique ya Congo to betane musique ya Congo ke liboso et comme to comme pe ba biloko nya so ba Nigeria ba ngoma ozwa ba Ivoirien biso nde to zwa yango olie ko soin dans omoni nzembo mo be Fabregas ayembi awa na album ya cible o titre nango za Congo mon pays ba ba to ba yo Congo ba comprendre que donc Congolais faut tout lingana tous à séparer c'est pas bon tout lingana tous à bon moko et au sala biso bien nga kana conclure na wana mais pour na programme pena batunya suba yebi ke Maestro Fabregas que JT Kirios Kuzarati monsieur de confinement non d'abord ouais avant confinement azaki na tourner na niveau États-Unis d'Amérique na siri ba pimela ko pe viso kende na kenda gite yepe ba pimela ki akenda gite États-Unis auti na États-Unis d'Amérique azaki bon États-Unis d'Amérique yo ba pimela ko na mission musu yo moko tanga nga ba pimela nga na héritier to za place moko ba pimela bino ya utai na niveau États-Unis d'Amérique azali boso na Canada na Montréal abetaki ba showgaze kuna na Ottawa azali na showgaze et puis ayo roya na États-Unis d'Amérique na Miami abetaki showgaze moko fala beta na ba Hollywood et ça là que confinement talaka producteur amoni que confinement atali que na ko boma misia batu awate azuli jet privé ti Bruxelles en tout cas donc jet privé zwaki président nga maye sorti Bruxelles azui na Bruxelles na azui TGVT a komi na mboka na ya vanda na mwasini na Charles Leroy akutana na mama Terina bébé Jesse bébé Brian na Palin na mincho vraiment na zo annulé coup de date moko na niveau États-Unis wana na sira après ba confinement à Coco région de abeta ba concert parce qu'il y a qui de amuke dans les États-Unis bo zela ka après ba confinement bana Hollywood na bi bo zele makasi aoya kuna et puis le 24 avril o batunya so ba yebike papa Wemba kufa le 24 avril donc 4 ya papa Wemba Fabregas est immortalisé qui est na cible mise en jour oyo abimisela ki nzembo moko donc sala ki nzembo moko ya hommage à papa Wemba donc ayemba ki mutu na image ya papa Wemba donc ayemba fait na biso Paul Bindu Musambali donc mais na image ya papa Wemba donc pour titre nzembo ngo ezani ko immortaliser titre ngo za mon Paul donc le clip nango na côté YouTube te on a clip nango le 24 avril oyo ezobima batu vraiment bo s'abonner na chaîne YouTube ya Fabregas beaucoup ta déjà na clip wana ya mon Paul na cible mise en jour on a biso toujours ma camion so et bando zalaka mise en jour donc batu bo continuer ko album na bino cible mise en jour bozala décider quoi donc et puis biso batu boyebi ke tozo bimsa album na biso o mari soit possible sous deuxième chance Ken Piana na oteka nzembo oteka sus da deuxième nzembo de Jésus ya tala suko maestro makamba boy ba bénédiction boy hein da mutaza a besoin somba nzembo nanu nzembo tekamite na nzembo tekamite na yebi pe que na site na biso oyo fimbu malgré confinement oyo ka ba bengi ojina ozoteka ngo combien bosola kana ke Jimmy Bela uyo zoluka nzembo mais prinde ya vie Jimmy bina fila boya ki na yebi te so yo ndima bon ezaka to solo lati ya masolo to solo lango kaka to bande to tia makambo na mesa donc je n'appelle mes premier nzembo nga boye bien au jour férié on a signé ki bongo na cursus l'album du groupe premier nzembo nga ezalaki wana puis deuxième maestro pesinga sous chance na teka deuxième nzembo na album wa opesa biso susu donc boyo kana au cible donc après makambo nyos parce que batutu ba yebike to nga to sala sortie officielle de l'album na biso cible mise à jour et nga ozala bongo le 12 juin mais ils a reporté toto zela mambo ke bonga après nde to ko annoncer bino date donc merci vraiment to vide non
Ouais, ngana toko vide boye teke. Ngana pesi Prince Yaweli bambote belé na habité yo pesa na. Prince Yaweli ve ndeka olobaki ngako sala mais au salite. Prince Yaweli na peso bambote belé. Deo Muzungu aza place moko na bafabo. Ah, Deo Muzungu na peso bambote belé na ebike bato belé bazolanda ngai vraiment na niveau ya Europe wana ba Cédric Kalala ba sœur na biso ba Mimi Chikeva mi ba Fabrice Ebio boze belé hein. Na pesa na bureau na biso pena commencer par notre CG Yves Mbouyulu. Na pesa bambote belé, na pesa Etidia Picho Boussol. Voilà. Etidia Picho Boussol na profiter pe na présenter na souhaiter ba joyeux anniversaire na yo. Ils ala bientôt là, joyeux anniversaire Etidia Picho Boussol. Héritier sina mo FBI, ya Doudou Bessa, Christian Kanumbi, Rodrigue Boyessa vient dans la peso bambote belé ba staff nyonso elingaka Villanova ba villageois ba villageoise nyonso boy ba retourner na day to bimisango vendredi to kunongo pe vendredi ba ko linga kozana biso to zana bino elongo mais cible mise à jour ezana bo continuer koyokango quel piana polémique na yo et si la té mais on comprend que bato va changer langage. Ouais, bato va changer langage. En tout cas, na pesi mbote pas vient na Placide et bio balobi restaurant business VIP na Bruxelles. Vient na Placide et bio yo yebi fanfa bokelo na pesi bambote belé na Gauthier mascotte. Sœur na Angel Muswahili Makizembe yebisa kokwa Rafat toza toujours Nathan. Donc ça na biso Angel Muswahili Makizembe. Merci vraiment mangambo sala ken piana ya bongo ezala te na ba bena so na sala émission fo libango ekota pena sœur na biso bena Angel Muswahili Makizembe nengo tambusa ken piana poka ezaki makambo so makambo te na sinde bena ti balman bani makokota na et puis na kobosa na te bato basala nga ba Frezi Jonga na pe bambote belé tonton Djoubek votre tonton Djoubek na pe so Patrick Thomas pe vieux propre yo yebi prudent Mwanza Prudence Lunga pe Prudence Lunga Isistola Gloire Ntsai na pe sibino bambote belé place Bozali ba faire gagner la merveille voilà ba feston coloqué ba ejiki tenge ba venanga ba Shiro Chamala Elombe ba sœur nanga ba Fifi Manar na pe sibino bambote belé ba nyonso ba soutenir ngai cible mise à jour eza wana bo consommer le 24 avril oyo bozwa déjà mon Paul na image clip nyonso bozwa yango mais ken piana na expliquer lisusu na réexpliquer ngo lisusu ba ko changer na bango ba changer langage alors nazelaki batutu bolobaki Fabregas apesi na mbonga malonga te nazelaki boya kopesa bopesi te bino bolobi Fabregas asopi boule 2000 € c'est beaucoup hein. Tozana kinia eza pe na ba musicien belé peut-être akabela ata mama bota kutu 2000 € wana kala msu patika la kabele bato ba bossa na ba lo ba masola 2000 € biso to teka ba nzembo ba 8000 €. Voilà. Hein? Biso teka ba nzembo ba 8000 €. Hein? Tala niveau. Merci beaucoup. Ouais.